na linaka na biso etando ya masano tokoyamba champion tope elombe ya lisano tobengi MMA ndenge tolobaka na lingala eza sport bomudaka makofi pe na makolo tusa nayebi te soki tokobenga ngo mokumbusu ndenge tobengaka na ekolo Congo démocratique to pe tobenga ngo ni champion toyambi kombo na ezali Ziku Makengele yauti kolonga kala mingi te na Afrique du Sud tobeta lisolo na yango mbote champion. Yebisa biso tomoni mikolo eleki olongaki ceinture okoyebisa biso Ziku Makengele ezalaki ceinture ya nini eza championnat eza niveau nini yebisa biso ezalaki mokolo nini ne favori kaka moi na demande ya MMA Afrique du Sud quoi nabimaki na Martin Van nabimaki na troisième round tobini premier round deuxième round na troisième round na okani toloba esiko na niveau yo komi tokolobaka eza championnat ya monde to nini expliquer yebisa biso nano bato bazolanda bayeba oza ko champion ya niveau nini champion du monde atamboka nyonso abimaka bien ba français catégorie na bino eza nini na boxe mona kolobaka ba mi-lourd léger lourd bino catégorie oza champion sikoyo na catégorie nini eza champion ya welterweight champion na c'est le 77 quoi toloba nini ba léger mi-léger ou bien mi-lourd oza lourd te moza mi-léger toloba mpona okoma champion ndenge olobi wana osobunda bakomba misusu bato bayebi te olonga combien de combat okoma wana akina ababunda wana akina 3 combat sikoyo oyo nakomi na 4 combat ntango ozoba 4 combat oza na bavictoire combien elonga combien bato nini yo obunda na bango na mikolo eleka na sud africain deuxième combat obundi na congolais bobo troisième combat na obundi na brésilien moboye garçon na bosa na bibani troisième combat pe quatrième combat na obundi na sud africain 4 combat na politique nano polola te kasi bato bayebi yo siko okoza na mibuboni age na yo ubanda sport yango ya MMA na Congo penza bato bayebi yango mingi te ya MMA expliquer nano banda yango na Congo to banda yango na Afrique du Sud na Congo na sa judo na Congo ya sa judo bongo na Congo sport wana ezalaka te eza equivalent nini ndenge na obi ne bandeleza oyo tobengaka mokumbusu to eza nini MMA mokumbusu te ana bango bien awa mokumbusu MMA za sport esuki ba sport tout sport tamiki nyonso judo boxe karate donc taekwondo nyonso tobunda kobunda wana nyonso toyoki babengaka bakombo mibale toyoki babengaka yo soda mobutu eza mpona nini mpe babakisaka mosusu namoni the gorilla ndenge bamukumbusu ndenge toloba mukumbuso yebisa biso mpona nini babengaka yo bongo soda mobutu apesanga pasi azalaka moke kende wakola ezalaka na tipe moko boye kanetanga ye na ye abula jaza bisabosanikomo de chiko mpona yaka ejide moko boye zala moke siko so moninga batumbolanga lobala na te no ejide levoya mobutu waseli ya bakibuta moke ezalaka na kongo wana batomboka na basilika makuta omokangela ye tavona club moko akumi siko tumbulanga mobutu metaranga soko akumpobianga kumboana motumbulanga esimba nango tia tina tikango mpona okola nango bina bastade wana siko apesi nango kombo nabi motango mwa soda mobutu tanga soko ata na yo na filisite apesanga kombo gorilla wana siko nayebaka neti kote nangane motu azalaka nango te nayaka nango donk gorille de ndeki bamesiko ekopona te obenganga gorille yo siko makanisi eza nini po tomoni MMA na Afrique du Sud ezali ya kote Amerique mpe ezali makanisi eza nini obunda pe okoma ntina ya kote Amerika okende mpe bisika mosusu to osuka kaka place osuki wana na litongo ya libanda kamobo etomina tomosu ya libanda ya Afrique du Sud wana donc meme siko pa defendre ceinture yango na defendre yango anani na webo na libanda ti ya kotense minganga kwa obundaka na bendele ya ekolo Congo démocratique
kasi eske ukanisi te mokolo mosusu osenga mpe okende obunda ata na Congo démocratique na bendele wana na makambo ya MMA? Kongo koyameyalaka te ate mpona bunda kuna bato nde baza liboso bakamba ya mboka bakolo bayimela mongo etambola po balobi pena watana posa batira ti baza libanda te bayobunda moto oyo mosu obunda. Bongo ozwaka mpe lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola so obandi koganye bitumba mbala minei na bendele ya ekolo Congo démocratique? Eloko te tobundabunda wana na baefort na biso moko ya mboka eza te pena ata mosu esuti ya mboka ya te mpona bapays mosusu babien nde tobomona elebeki bakamerunais bazobunda bafrancis nando usman eza indezantike batike mboka na ye banini ta mboka ne pena banini nabengi ye pena banini na ye na ye sina mboka na ye juye sina mboka na ye banini asala lokuma mboka supe makasi meme ndeti bakameruni wana babunda bafrancis ngandu wana mboka na ye ya juye banini na ye netina mboka na ye donc abunda bakabidi wana obunda te président mboka na opie ezalaka bien donc apula mboka donc ya mosusu makasi ete susu popa osala effort mosusu osalaki biso de effort donc si bato na nsima bazo kosapule oyo ezalaka bien oyo na biso ezalaka makasi kaka na biso donc ata pui moko eza nango te wanati abonzaka pene biso ezala bien so basa biso maboko ezala bien kasi donc matondo mingi ndeko ziko makengele ndengo ya mnoli biso tokokoba kosolola tobengo lisusu mpona mikolo mosusu mpona interview to mpe mituna misusu matondo mingi. Merci.